Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandinyo so yakala, bienvenue na ba onyo so yasika. Kande na lobaka na bino boyei malamu na chaîne biso ya Inès NM officiel. En tout cas la famille soki ezambala liboso et salemi que non oya kokota na chaîne biso ya Inès NM officiel na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo sabona kabongo kobosa na pete koklikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr ezalaka toujours et encore musala na biso oyo tokoboya te pe tokotikala koanga na te poto yebike eza vraiment musala na biso ya koyaka ko informer bino yango bomona ka biso toyaka toujours et encore na lombangu na pete nyonso na kitoko pe na kilo nyonso poto yebike bozozela ba information na biso. Voilà. Lelo toye na dossier awa ya Trésor Mputu, babando benga ye Mputu Mabi Trésor. Voilà. Azalaki bongo joueur ya TP Mazembe. Je suis sûr et certain que le choix au balandara mama Inès NM officiel batoto ya Katanga. Bozali soki bozali salaka moi commentaire na yo pona kolakisa mama Étoiline ke batoto ya Katanga pe balandaka Inès NM officiel, s'il vous plaît na commentaire boko makaka na Swahili tuko tukwapo, ça me fera vraiment du bien. Alors Trésor Mputu azalaki bongo joueur ya TP Mazembe. Biso nyonso tolanda succès na ye, tomona carrière na ye pendenge kendaki, tomona et du coup toyaki kolala kolamukaka boye succès ya Trésor Mputu esila carrière na ye ekenda na mai. Yango mituna ezalaka toujours ebele, la plupart surtout ya batu bazo mituna ke passa, qu'est-ce qui se passe eza nini. Pourquoi kaka dans les vides boye succès ya Trésor Mputu Trésor esila. Pourquoi Trésor Mputu asila kaka boye? Bato ebele balobaka ke non bato o basimbaka kisi succès na bango esila kampion, mais bato o bayebi nzambe succès na bango ekendaka ta soki ekosila mais kombo etikalaka ezalaka bongo. Alors nakape na dossier ya Trésor Mputu eske eza makambo wana to eza kaka biloba loba ya bato parce que toyebi ke communauté congolaise pe ezalaka na ba dossier. Alors lelo oyo eza na mwa makambo moko eye kobima concernant Trésor Mputu, Trésor Mabi Mputu Mabi Trésor, voilà. Baba bengaka ye bongo Mputu Mabi Trésor, moi makambo na ye lelo eye kobima na poisa. Alors nga Inès NM officiel na kolinga penza na sala partage ya dossier wana na kolinga bino nyonso boyo kananu nini eleka na succès ya Trésor Mputu wana eza bandeko ya famille na ye y compris sa mama biologique na ye lelo aye kobimisa mwa makambo concernant mwana na ye la famille mokili kobanja ngana lobaka toujours eza ba makambo mosusu wi tokoki kovanda kimia mais il y a aussi d'autres dossiers o tokoki kovanda la kimia te. Soki dossier eza mabe ezalaka toujours et encore important tokoto ya tolo bango. Pour soki mama ya mutu aye koloba, cela veut dire que makambo ezali. Parce que soki makambo ezalaki te mama na ye alingaki apelisa caméra te pona koya koloba sikolobela succès ya mwana na ye ndenge bandaki na le pourquoi succès ya mwana na ye eye kokufa. Alors ba dossier oyo eza kaka dossier moko eza vraiment important oyo biso tokoki kolinga koya kolandela. Sans plus tarder la famille tolanda et on se retrouve juste après. Ye asali koli wana. Asali koli alobi koli eleki monene se. Soki na kenango na meli yango eko compliqué ngai. Eza bien que tolatisa Trésor to chai na kushi alekisanga na contrôle to kento teka diama to kozonga po wana ezalaki mbala liboso te mbala ya mibale tango aza na ina ne mwasi na yebi babimaki na ye na diama bateki azongi na ye tango akoksi 5 ndene kotinda ya tekelanga diama wana ezaki valeur ya $80,000 po bateka bazonga ngana somba diama mususu tango ngana zoloba wana nazoyebisa bino ke Trésor aza mwana nanga témoin nanga ya liboso aza Didi Kinwani na kwanga fioti na fataki soki lukuta botu na batu wana bazana kati ya Kinshasa ngana yebi
esika bavandi te na po nga na vandaki na Angola lokola muumbu atata trésor likolo ya mwana na ye tango mwana na nga abimi na Congo balobiki akufi papa wana sepeli te asiliki aye kotia ngai esika ata nalingi nasumbaka basoda bazokengela ngai nalingi nalamba basoda bazokengela ngai mpona ni mwasi akokima ake kobomisa mwana na ngai pa makango na ye nde eloko evandisi ngai ngai na trésor toyebana te trésor eleka mikolo ebele boye botango pe mikolo eleki mutu moko akoyebisa ngai te ke tomoni trésor na balabala o tomoni ye boye amonani te nde naye kotika nalobi ya solo mwana na ngai akufa esika tobonganaki na trésor yango wana ngai nazwaki trésor te nabwaki o nazwi trésor nazalaki na mwana mosusu nalobi mwana aza kilo zela napesa trésor epa ya mutu mpo naza na eloko akolia te trésor azalaki mwana na ngai liboso pe mwana moko kaka na vie na ngai. Ok, mwana moko na vie na yo mais yo mama mobimba mwana na yo ka moko ozopesi ye mutu kende na ye sans kobanga par rapport ya marchandise boni yo kendaka na mwana te yo moko accompagner diamant na mwana na yo puke mwana na yo azala na sécurité. Bon soki ozo compliquer nga ndenge wana soko tuni Didi Kinwani kaka tuna kaka Didi Kinwani fataki kwanga fioti tuna bango ke mobali wana zaki ndenge nini mobali wana zaki zwa makasi alingi nga na bima tena ya koteka diamant lobi basi ya Congo bazali mwasi na Congo mwasi na Angola mobali na Congo mobali na Angola mwasi na nga soki ake Congo akozwa mobali mususu basali ba makamu na bango na mbongo ayeko kosanga bakangaki ngapo balobiki aza mwasi ya mokonzi yango abanda koyoka zwa nga nyonso na banda kotinda diamant baye bateki ba memeli nga mbongo na soki kombo papa trésor na kombo papa trésor musumali aza mtu ya Katanga aza mtu ya Musumba moyo lobi azaki mokonzi na Angola azaki mokonzi na Angola bakatanga bakota na Angola azaki mokonzi munene mutu nyonso ayebi ke Musumali aza Kongole mais azaki mokonzi munene. Ok azaki soda ok babimina mwana epa Lambert ningo lobi après balobi ke mwana kufi depuis lors ozoyeba te soki mwana na yo azalaka wapi na sima ya trésor botaki bana mususu na botaki bana mine ye pe trésor atunaki nga mimi na sima nanga ozana bana boyinga alobi na zana bana mine ye trésor ayebi yo ayebi kombo ya mimi wana ozoloba ou bien ozo inventer kaka parce que émission oyo mama bayaka kosala aventure te bayaka pe kokosawa te bisika trésor putu oyo babengi matafwari azolanda yo est-ce que ayebi kombo wana ya mimi ya ke mama nanga kombo na ye mimi et puis qu'est-ce qui prouve que ezaye mputu trésor mwana na yo ata photo te ata eloko moko te ya bomwana ya kolakisa ke nga mokolo mwana yeyo oke kaka bapesi makini ouais pesa photo nalakisa yo photo oyo natiaki na ya matanga trésor pesa photo ya matanga awa mokolo nazobimisa trésor libanda elamba oyo mutu ayaki nango kwanga fioti na Didi Kinwani bayaki na pièce elamba oyo na Congo eza super nde nazobimisa trésor asali de mwana azobimisa libanda awa mokolo trésor azobima libanda azobima na Congo po baya nano ba photo na velo na ye tozwi si abimaka na velo abimaki nango te ayaki te po avanda ayaki po azonga tozwaki ba photo 6 tango bazongisi sango ya matanga nde basemeki nanga baweli ba photo nyonso balobi mwana kofi matanga ya trésor yango nga nasalaki awa onga mutu nazosimba na mutu tango nasimbi boye tata trésor ayi kobeta nga mbeli awa na liboma alobi nazobuma yo ozokosa mobali wana azalaki makangu no na Congo nde asepeli te ndenge toboti no trésor yango ayi kozwa mwana nanga kende koboma na Congo mutu abimi na mbongo mpona nini agaspille mbongo nanga ata $10,000 te asala traitement mwana nanga aya kokosa ke mwana nanga akufi abumie kaka na makasi asepeli te nga nazolela mpenza ke yaya nanga wana eza na 88 eza na 88 ouais basalaki kaka un mois na Congo batindi sango ke mwana akufi nzoka bayebi ke to compliqué ye po mbongo ekoki mpona biso mama olingi oloba ke trésor mputu ndenge azalaka wana eza na mutu moko te na mokili oyo bayebaki nde mama ya trésor ntango nga nakomi na Lubumbashi te mwa azali awa na kati ya Kinshasa tokei na papa bienveni masudi soki azomona nga koyoka trésor ye moko ayebisi bango boye atuni mimi nga nalukaka yo mingi ozalaki wapi nga lobi papa yo oza mwana mobali soki olukaki nga mbele tokutanaki lelo soki nakutanaki na ana te oyo esika batiaki bino mpo bafutelaki bino epai ya chamala mbele nga nayebi te ke yo oza na vie
ana moto ayebisi ngai nde naye kokutana na yo trésor ayebisi nga boye mimi kolelaka lisusu te nga na kozwa yo en charge na baleki na ngai oza na bana boye nga alobi naza na bana mine pesanga nimero ya ana napesi nimero ya ana basololi na ana na ngola yo tikalaki mpona nini ifale na Luanda otikalaki mpona nini ifale oya nga mpe namona yo nasepeli mingi ndenge osali manso okokisili ngai oyo nga nalukaki ana azalaka na ngola aza na ngola ana ye aza nani ana ye azalaki na njila esika batrésor bazalaki chamala azwilaki bango studio moko boye afuteli bango mpo bavanda bazalaki 5 nde na ndako ya bana zela mama toza epa na yo mama mama yo oza nani kombo nani Marie nani po bino bopesa kaka baprenom non ozopesa te Marie Maseka c'est ça ok dossier oyo mama azoloba est-ce que oyebi yango oui nga yebi dossier oyo oyebi yango na ndeni nayebeli yango biso ozali na frontière ouais mobali nanga akotaki Angola epa ndeko na ye aye kobima ozalaki na frontière place nini précisément na mutima mpe kobima na Tisengi ok na mutima ok lobaka oyo mobali namoni mobali nanga abimi na mwana na papa moko boye papa moko abusa na ngapo ja katikati alobi toza na kokende na Kinshasa sera tindinga nakitekele dini bongo ebongo na mwana alobi wi moye toleka na biama eza te nde topesaki alati yango epa mwana tosali nini tobima na ye so toteki tokoya na yo eza likambo ya diama nga mpe moye natikala eza te yango toyaki toye na motuka ti awa tokomeli wana yo mpe na obotaki te te ouais ok sikoyo tokomeli epai eya na ye Dieudonné Palata ene na bango ena mokana yaya na ye aza wapi aza ana Kisasa ok sikoyo tokomi wana ye moto oyo toyaki na ye akiti akepa na bango biso toyepa na bango ali tosokoli alobi te tokeluka Jean wana toke toluki Jean tomoni ye te toye kosonga ya Dieudonné moto toyaki na ye tomoni ye te bongo tolali na ntongo tosokoli lisusu mwana tikali ti tokeluka ye mpo twateka diama soki kozonga tosala nini tozonga tokende na ndako apesaki biso nani adresse bayesi biso alobi awuti kozongaka lelo azongi ndenge nini moye tosala mpe autrement eza te alobi te lokola te azongiseka teki diama wana tolande rapide mpona nini tozwa mbongo tolande ntina motima wana tokomi wana ake mbujimai ndenge nini yalobi soki bongo etikala molandi mbujimai soki mbongo ezali nazwa soki eza te asalanga décharge akenda mpe kuna awumelaki mpe asali biso basimwa wana aye kozongo namoni ye te boye eza ya bino moye mpe tosala autrement eza te nsima nango tovandi toyebaka te mwana wana aza wapi mais totikaki epa Dieudonné Palata azalaka botikaki epa Dieudonné Palata aza en vie wana botiki mwana epa Dieudonné Palata mwana azalaki na âge nini azalaki na 5 ans donc na 83 88 nde botikaki ye donc ntango botiki ye pa Dieudonné asali na ye ndenge nini avandi na mwana ou bien atiki mwana kaka ndenge wana bon wana toyebi te mpo ye atikalaki na mwana tozalaki so na contact bino bozongi biso tozongi oui mais ntango ozala na Kinshasa awa oshokutani na Dieudonné yango awa toye na Kinshasa awa vraiment mais aza beau frère na yo totikaki bango na Masina oui totiki na Masina kuna bazalaka so te d'accord ye mwana nkasi ye pa yebi likambo ok voilà ce que je vais souhaiter mama yo telema na mwa moki ovanda kote mwana nkasi aza wana ye mwana nkasi apusa na waboye tutuna ye mwa mutuna yaya kombo nani kombo na ngai Egete Milandu nabotami na famille Palata bamona nga Marie Thérèse Palata ok yo oyebi likambo bazoloba yo yebeli yango ndenge nini nayebeli yango tokoli na baya trésor esika moko wana aza na noko na nga mpe aobenga ye kaka noko oyo aza mamadeki na ngai toyebi ye mpe te toye komona ye kaka na limokolo boye mais ya trésor tokoli na ye oui histoire ezalaki ke noko Lambert ayaki na ye
côté bazala ozala na chikapa aye kotika ye na maboko ya noko Dieu donné palata wingi. Est-ce que il ne faut pas boya commenter eloko moko awa na plateau. Yo ndenge oza wana ntango ozoloba bokola na trésor soki amoni elongi na yo ayebi yo Aoyebanga na histoire oyo aoyebanga ye. aoyeba yo olobi kombo nani? Iget Milandu. Bovandaki wapi na trésor? Tovanda na masina. Place nini? Na batwa na batwa wana pe tozali bana mike me baya ochange biso place à partir ya papa amataki fonction. Abenga ye papa na ndenge abokolima. Ok. Wana bozalaki na bambula boni? Bon, histoire molai nga mama tikali nga bébé ntango akufaki vraiment justement mbula nango nayebi te. Donc même photo nayebi ete histoire pe babetaka te. Ata ndenge oza boye oyebi mbula na yo te? Nayebi te. Oyebi te ke oza minere, oza mama, oza... Ah, ofetaka pe anniversaire te? Nani kasi akosalela ngai yango mbula nayebi te anniversaire na ofete ndenge. Mais quand même oyebi trésor mputu? Nayebi ye. Ye pe ayebi yo? Ayebi nga. Ok. Il y a une histoire un peu compliquée. Maman, poussana tout. Mais maman, yonde moi si à papa Lambert. Papa Lambert Azad. Est-ce que makambo yo parce que ça na télévision. Papa Lambert ce qui a moni yo a kondima ke makambo ane za ya solo bien maman oyo a memi yo kaka okota na cope moko boye bo monter loko pona lo bakengande maman nini boya to sala cope. To monter histoire. Oui, mais pour nani yemo kwa boyi ko ya. Bon, eloko ya boye les années. Andima ki na ye. Alinga pa ya. Mais si comme tu es intoxiqué eza ya na ye. Alobi boye. Ya na yo zolo ba palata oyo atikala kana mwana. Mutu to si to benga na ye. Boyo zo ndima ko ya. Bo wana komi bongo tokoyoka soni poto mwana ye edede mama na wana lokola azala kana toko ndima bien si toko récupérer mwana ye e bongo $80,000 ozana ngo oyo kofuta makambo na yo na kota na ngate soki bakangi yo komona ngate koya na yo te ye pa yoki bongo abani wazo bengo pa ya kokanisa yo en tout cas eloko ebangisi ezaka yango wana. Oui, nazo banga ke to ya koya na ba droit de réponse à maman. Papa wana lobake parce que déjà tozoyoka ke papa Lambert na kulutuna olobi kulutuna yango monena Dieu donné baza en contact parce que ye muto a signalé que soki oyeli makambo wana ngana kokota makambo wana boni yo mwasi na ye oyebi place et yaya na ye azalité na Kinshasa pour que beaucoup tanata mamuki ya to ya wana 2000. Voilà, de retour, Nabandi Ebela Batubiso Soto Kolanda. Moi, histoire, parcours, il y a Mputu Mabi Trésor, Bande Kunanga, Ndenge Mama Nabango, Azope sa explication. Toye comme on appelle ba cousine Nae, ba ekope sa moi quelques explications concernant Trésor Mputu. Kande Nae Psarabino, Mutunyo Sozalaka toujours na histoire. Na kokola o tokolaka. Je m'excuse, mutunyo sozalaka toujours na histoire. Ils ont batu mosusu o ba histoire na bango peut-être akola nandinga bando kola peut-être ayeki kotambola soki na 2 ans, ayeki kotambola soki na 5 ans, ezana bana mosusu peut-être koloba ayeki koloba bien na 10 ans. Mutunyo sozalaka toujours na parcours na ye. Yango nga na lobaka toujours soki ozotala bitumba oyo eza liboso na yo et faire rappel surtout na passé na yo na place outa na vie oyo ozala nango tango ozala ki mwana muke. Il y a de ces personnes au leka penza na babitumba makasi mais omona batu wana abosani na ye bitumba wana oyo nyonso leka nango akomi ko se comporter neti batu oyo bazalaka na bitumba te. Omoni mutu oyo aza na bitumba a se comportaka différemment na batu oyo baza na babitumba te. Po yo oza mutu nyonso ya yo poka ozwa il faut osambela. Nyonso ya yo poko ozwa na vie il faut kaka obunda pona kozwa ngo il faut okota ba jeûne et ba prière, il faut okota ba prière o mataka bangoma. Mais il y a d'autres personnes abotami na ye makam na ye nyonso ekendaka na facilité
alors yo koki ko vivre neti mutu oyo azana facilité na vie na yete. Yo normalement il faut vivre neti mutu moko yanga nyonso pour que na joie, il faut na bunda, il faut na kota prière, il faut na badna matara bangomba. C'est vraiment important. Succès ya trésor mputu eyaki kosila ka boye koya kolala kolamuka na succès na ye eyaki kosila bandeko nanga kande na yebisaka bino nga nazalaka mutu teke na ya koloba o trésor mputu aza mutu bakisi akotaki na bakisi yango wana natikala kozala te bisika trésor mputu ayaki kozwa kisi na ye. Alors soki nga natikala koyeba te natikala komona te nazalaki pe te nakotikala pe koya koloba te ke non oui c'est vrai trésor mputu aza mutu bakisi na kolobaka ngo te. Nga nalobaka makambo oyo na maîtrisa, nalobaka makambo oyo nga namona nayebi eza bongo. Na kote ya trésor mputu oyo asimba kisi na ye succès na ye silaki oyo emataki ekitaki. En tout cas la famille sans vous mentir wana etalinga te. Eloko kanga na koloba na succès na ye eza que biso nyonso tomonaki succès ya trésor mputu. Kande boyebi eza na ba succès mosusu nzamba pambolaka biso mais soki toyebi ndenge nini na ko gérer succès wana yango bomonaka bato ebele bakweyaka babungaka nzela ezalaka toujours important. Soki ozoleka na ba moment moko très très difficile au moment oyo nzambe akoya kotia loboko na vie na yo zala mayele. Trésor mputu azalaki na mutu te ya koriente ye. Azalaki penza na mutu ya koriente ye te. Yango ezalaki cause ya makasi. Bomoni ata tour ya gaga mwasi na ye. Azaka mwasi bien que toyoka parce que moi j'avais un ami oyo abande ko sala kuna toyebana na ye. Abando sala kuna na ba série wana. Abando lobakaka Ines omoni mwasi trésor mputu asambelaka mwasi wana akendaka ka ba prière oyo kaka na ndaku na ye surtout soki mobali na ye ke kobeta match azo sambelaka kaka Nzambe protéger mobali nanga abeta mobali nanga akotisa ezalaki toujours bongo. Mais mwasi pe asungaki mobali na ye te. Omoni mutu soki azomata na succès ba opportunité yaka ebele sikona ba opportunité wana mingi ya ebele ezalaka nde ba opportunité ya diable ya Nzambe ezalaka mike ezalaka bongo. Yango bomonaka ta bato mosusu na batan o nyonso oza jeune fille na batan o nyonso peut-être ozaki besoin na mobali te mibala malonga babando ya te. Le temps kaka o milobi yo moko kaka que non c'est le moment il faut na bala sikona famille comme ko tia pression que non tu dois te marier au koli. Na temps wana ka obandi ko prier pour na mobali nde temps ko mona ba mibali ya ba genre nyonso surtout mibala mbongo ba yaka ebele. Na batan wana soki oza na discernement te yango bomonaka basi ebele bakendaka kosala ba choix ya mabe. Na suka komi ko regretter que non si je le savais. Pourquoi? Parce que yo tie na yo matériel liboso. C'est de la même façon na carrière il y a trésor mputu kenda. Trésor mputu amona ba opportunité na ba pays Angola ba bengisa ye akenda soki na Allemagne ba bengisa ye de ba opportunité ekomaki ebele. De l'autre côté pe Congo ezalaki besoin na ye. Mutu mosusu alingaki apona peut-être Congo. Non, eza Congo, eza pays na biso na bunda. Ba pays mosusu na ko voyager kananga. C'est tout à fait normal mutu nyonso azalaka toujours na posa akende ko jouer à l'international. Mais ebele o bakenda à l'international. Est-ce que ba jouaka kaka? Bakota kuna ane moko kaka ya mibale c'est fini tomona bango ezaka ya mike ba Chancel Mbemba. Et d'ailleurs ba Chancel Mbemba oyo toyoka ka bango toyebi lelo ke nini na yezo kendaka carrière na yezo kendaka c'est parce que ba Léopard bazali Chancel Mbemba ayaka ko jouer ba Cédric Makambo bayaka ko jouer mais na ba équipe o ba jouaka est-ce que boyoka kata na ba équipe ya minene ke no bango wana na ba Real Madrid bokoyoka te. Bokoyoka te. Batuneti ba Mputu trésor aza mutu moko alias succès ya makasi na Congo. Soki ata mwasi na ya pesa ki conseil ke papa tikala na yo kakawa. Ozo jouer déjà bien, continuer ka ko jouer jusqu'à ce que okokola na yo otiki na yo makambo ya kobeta kabale na pays na yo. Okomi na yo soki capitaine, okomi na yo soki entraîneur. Obandaka ta ko entraîner na TP Mazembe Junior. Erosunga ke olingaka oke